Merci papa journaliste lelo ezali mokolo monene ya feti na biso ya batravailleur sociaux nyonso ya mokili mbape ya mboka na biso RDC yango totombeli feti elamu tonteke elamu na batravailleur social nyonso ya mboka na biso RDC na mokolo monene oyo ebongisi ameli biso na biso ya FITIES Fédération Internationale pote biso nyonso batravailleur social ya mokili mobimba en particulier RDC tosepela mpona mokolo oyo na yango ngai mokambi ya yambo ya corps des assistants sociaux de la RDC mama Kiba Berthe nazali elongo na bandeko na ngai nyonso bassistants sociaux kotombola bango feti elamo na moko na kati na baprovince bazali kobandela Kinshasa mpe bongo na bongo na 26 province nyonso oyo ya mboka na biso RDC. En tout cas totombeli teke elamu na batravailleurs sociaux nyonso ya mboka ya RDC tozali na esengo mingi ezali mosala monene mosala moko noble riche po ya biso mais en tout cas tolembe te toyika mpiko totelema tobunda po te elonga eza na kani na biso po te sans travailleur social mokili ekoki kotombwana te biso te tozali batechnicien baprofessionnel oyo tokoki kosala mosala wana mpona kozwa baye bazanga mingongo bavulnérable kotambusa bango elongo na biso bango bakobimisa oyo bango bazali nango mpe biso tokotambola na bango elongo po te bakoka kokóma bato ya bonsomi bakoka kokóma bato moko oyo bazali autonome bakoka kovivre na indépendance nyonso base retrouve na kati na société mpe mingongo na bango ekoka koyokama mosala kitoko oyo bokona mama Berthe omona lelo ezali mokolo oyo monde bandeko tolingi kolobela te mpona ntina mosala oyo topona ndeka tolingi koloba ke tozali baprofessionnel donc biso tozali wana mpona kotambola elongo na baoyo bazali sous-estimé oyo bazali na considération na kati na société te oyo bazali komona ke ngai esili mpona ngai eloko ya kosala ezali te biso tozali wana tozali baprofessionnel bapatricien mpona kotambola elongo na bato wana mpona kotalisa bango ke avenir na yo esuki te ntango yo oza na bomoi espoir ezali mpe yo okobimisa oyo oyebi po te nga natambola no elongo po te okoka kosalela yango mikolo ekoya mpe okoma utile okoma motu ya bonsomi po te okoka kose dépendre na yo moko donc yango nde oyo ya motu ya biso tosalaka toakompagnaka bato bazobenga bavulnérable na kati na bavulnérable toza na batendance ya bato ebele bavieillard oyo tobenga bapersone ya 3e âge bakoko tozali na bafille mère baalbinos bapersone vivant avec handicap bana ya lolenge na lolenge na bana tozali kotanga bana oyo bazali na situation ya bokono difficile to mpe bana oyo bakangami na mibeko ekangi bango biso mosala tozali kotambola elongo na bato wana mpona kosunga bango kopesa bango espoir meme kolanda baoyo bazali na kati na kasho mpona kolakisa bango misala po te ntango mosu azalaki moyibi ntango mosu azalaki ntina te na miso na bato me ntango akobima kokoma utile parceke ayebi mosala mpe ntango ye azali kobima aye kosala eloko moko bato bazali kokama me motu akendeki boye ndenge nini azongi achange donc ezali mosala ya biso batravailleurs sociaux kuna na kati na batravailleurs sociaux tozali bandeko ya lolenge na lobele tozali na baéducateurs sociaux tozali na baanimateur culturel tozali na baassistance sociale balocopédie mpe bandeko na biso bakoakompagnaka biso lere nyonso batiki biso te bien ke bazali batravailleurs social te neti lokwa bapsychologue toza kotambola elongo biso nyonso wana ezali métier oyo ezokoevre ndenge tobenga travail social donc ezali misala ebele ezali na kati ezali kaka assistance sociale te mais kuna tozomona baéducateurs sociaux culturels tozali komona baanimateur baéducateur maternel tozali komona balogopédie tozali komona baassistance sociale olenge ngai mama Berthe nazali awa nabengami travailleur social mais nazali na spécialité na ngai oyo babengi assistance sociale donc biso tozali wana mpona baoyo mingongo ezali te azomonaki azokovivre na kati ya désespoir biso tozali wana mpona kotombola bato wana tokende liboso po te bazala utile lelo ezali mokolo monene ya nteke na biso tolingi koloba bandeko bani kolemba balemba te oyo ezali mosala moko ezali noble ezali riche balemba te bien ke toyebani te ezosenga vulgarisation esengeli sensibilisation assistance sociale alemba te mais atelema mpona nini na nini aloba totelema parce que ezali mosala ya kokufa te tozali na bainstitution publique oyo ezali koforme baassistance sociale na niveau ya université lokola INTS tozali na bainstitution privé lokola ISTS mpe lokola ISG donc cela veut dire que esika oyo batie bikolo ezokopesa bato mayele na niveau universitaire okoki kolemba te ata lelo toza considéré te na kati na société mais ntango tokotelema tokosensibilize tokobeta baporte bisika bisika tokolakisa oyo ezali importance na biso na kati na société lokola mboka oyo ya biso RDC ezali mboka oyo ezali na crise makasi
ozotala bato nyonso bakoma bachômeur déguisé ebongo sikoyo soki assistance sociale azali te to travailleur social azali te mosala ekosalama ndenge nini na yango biso oyo balingi kolemba balemba te bayika mpiko batelema biso nde oyo bazali kozela na bato oyo bazanga mingongo tobenga bavulnérable esengi tozala ya kotelema mpona kopesa esengo na bato wana kolakisa bango ke espoir ezali et il y a encore de l'espoir. L'espoir est là. Et bokomona bino moko na mikolo koya musani assistance socio akojouer kaka na ministère des affaires sociales te mais na ba ministère lokola genre lokola éducation lokola EPST toli na musala ebele même na travail travail emploi toza na musala ebele donc bolemba te bandeko toyika mpiko totambola tolakisa mokili te tozali toleka bamédia tolobela esala eloko etali assistance sociale ndeko nakoki kopesa exemple na mikili na poto bakonzi na biso baza kokende poto bandeko baza kokende poto mais soki okomi nani akoyamba yo eza batravailleur social eza baassistants sociaux nde bakoyamba yo bakotuna oyebi mosala nini na mboka na osalaki nini mwana na soki na niveau nini nde esika na yo kofungwama mpe ya koyeba kotambola no elongo ti baresultat oyo kozala mpenza ekosepelisa yo moko komona ke baladelaki nga baza koveye sur yo mpona nini soki na bamboka mipaya ezokosalama na mboka lokola RDC esalama te toza kaka awa na Côte d'Ivoire Sénégal Burkina Faso kuna mosala oyo esi evandi lolenge moko mpe biso lokola bainstitution ekomi en tout cas espoir ezali ke tokolonga mpe tokokende liboso te mpona bakonzi ya mboka d'abord tozali koremercier autorité du titel ministre na biso son excellence Mutinga eloko tokosenga kaka en tout cas basunga biso na bamoyen po te tokoka kosala mosala mpe assistance sociale nyonso na kati ya ministère esika azali bapesa ye chance ya kosala na oyo ye ayebi oyo ye ayekoli na kati ya badirection normative tozali kosenga assistance sociale azala po te akoka koyeba kosala mosala parce que sociale ezali mbongo te sociale ezali tozali kokamba baye bazangi baoyo bakelela tozali kotambola na bango elongo mpona bien-être na bango alors basunga biso po te tokoka kokende liboso elongo na bato wana mpe na kati ya ministère même au sein du ministère il faut bassistance sociale bazala na niveau secrétariat général il faut bassistance sociale bazala na badirection normative il faut assistance sociale bazala bastructure il faut bassistance sociale mpe tozali kosenga tala elongo lelo bana batondi ebele tozali komona baorganisme ezali koya me mosala moko ezali kosalama ezali te bana batondi tozali même pas na structure moko oyo ya biso tokoki kolokota bana na nzela tokoki kotia baorphelin banini toza toujours korecourir na baprivé tokomi baesclave tozali kosenga baassistance sociale bazali ebele elanga eza monene basali bazali bapesa biso chance ya koconstruire bastructure parce que lelo ezali mokolo na biso bapesa biso chance ya koconstruire bastructure na nzela ya bastructure wana tozwi bana na banzela tozokoki kotia bango biso oza bato ya biro te toli bato baterrain toli na mosala monene papa mokonzi aza kopone sur le travail social soki lelo biso baoyo baprofessionnel tovandi tozosala eloko moko te échec ezali parce que mboka ndenge ezali eza na kao ezosenga bato bareleve panto wana banani bakoreleve panto wana ezali biso baoyo baacteur ya changement baassistance sociale bapesa biso chance wana totravaille tokoka kodivulgue message sensibilisation partout na bamédia na barue partout na kati ya baquartier lelo tozokomona criminalité ko makasi kuluna ekomi na to moko élevé il faut bassistance sociale babanda na partir ya baquartier na bacommune na batribunaux pour enfants na baéroport na DGM baservice nyonso il faut bassistance sociale bazala po te tokoka kosala mosala tala te monene oyo epesali biso na mobu ya lelo avenir commun pour un changement transformateur banani bakochange makambo na mboka oyo soki eza assistance sociale te soki eza travailleur social te donc biso tozali wana toza prêt papa mokonzi ya kotambola elongo na bino bien ke tozali ya politique mais mpona koluka kaka bolamu ya société na biso oyo tozobenga bana ya Congo démocratique donc toza na souci wana ya kotambola elongo na bino ya baorganisme baluka biso tozali po te tokoka kosala mosala bato bamona ke ya solo olie ete biloko ezali olie koma na maboko ya baoyo bazanga mingongo biloko ezoleka na baposhe ya bato bato bazomona baintérêt na bango kaka individuel biso tolingi baintérêt commun yango meme kosala développement ya mboka na biso monene oyo nde tozali awa lelo tozwi exemple na este bamama na biso kuna bana na biso bazali kosaka na la femme aza effacée parce que nyonso bazali kosala na mwasi eza mpona kobungisa ye mais soki otali mwasi nde aza kobota mwasi nde aza kotia moto na mokili mais lelo mwasi akomi bafue kuna toza na baassistance sociaux baza te mosala ezali monene esengeli kokamba bana kotia bango na bastructure soki lelo bapesi biso chance wana totelemi tosala mosala ndenge ezali
en tout cas sourire oyo ezanga na elongi ya congolais ekozonga po te assistance sociaux ye nde abengami acteur ya changement. Assistance sociaux aza généraliste mpona kosilisa totomboli tekelamo na batravailleurs sociaux nyonso ya mboka na biso ya RDC mpe ya mokili mobimba. Lelo ezali mokolo na biso na nzela na mokolo wana bandeko ezali te mpo ya kovanda me ezali mokolo ya méditation. Tobandi yango du 19 au 29 biso na RDC tozali kofete yango na baprovince nyonso tokobanda yango banda mokolo ya lelo ti na le 28 mpe tokoya koclôturer na le 29 kuna esika tokende kodepose memo na biso epai na mokonzi na mboka mpe epai ya premier ministre. Donc yango tozali kosenga bandeko ezali mokolo oyo tokovanda elongo oyo ya kokanisa lolenge nini tokoki kosala mpo te baeshek nyonso oyo tozwi tokoka su kozwa yango te eloko nini tokoki kosala mpo te société oyo tovandi ekoma transforme na kati na communauté na kati na bagroupe environnement na biso biso esengi tosimba na main moto ya bozwi mpe ya bozangi tozala biso nyonso elongo likanisi moko mpo te tokende liboso.